Chabana ye proteja kanga lokola lichombe na couveuse okomisinga lokola rescapa naufrage titanique kolina na ya diama Gisele Umba nana lobe yo mon amour téléfortifia de mon corps en cas de rechute alingaka na bondelaka elokola bebe ya moi ekila monena pesaki nganguni ya suwa ye teo paske nzoto na ye petepete lokola na malemba kolina na ya diama Gisele Umba nana trouble yo mon amour. Merci Gisele Umba diama noir balandi ya diamant dans TV mbote na bino esika bozolanda biso wana boyebi ke mboka donc diamant no atango ye talaka naza entouré bafandi koto bovanda na bakiti bobouge te parce que tension eza na RDC lelo eza makasi mingi et puis na communauté na biso ndenge ni mambo ezokende na sans plus tarder toza na maître Choura Mboma Lembatable toza na frère Serge Kibunda to banda koto frère Serge Kibunda. Bonjour balandi bazolanda yo Edgar Mokonzi bongisela biso caméra edino image bovanda na kiti botala biso na émission pour émission eza show malobe pa ina mbote mingi bande ko na biso nyonso esika bozali nakanisa benga ma mère benga ma père to so mama mboka lelo nakasa lelo foto yeba tolingi nini lelo tozoloba makamu nyonso ebatama o tubolinga te batu bayeba et pesa biso directif ya mboka lelo tout bimisango voilà bobongisa pe na diamant no Lembatable Choura Mboma boka nzembo na bonjour maître Choura Mboma. Oui bonjour maman merci mingi na bande ko swazolanda biso opesi biso permission ko tala mandako na bino donc sans to senga bino e bolinka boyolanda biso lokola pe yezuna na yete toza na bino bo mesano et pas aigle diamant noir. Donc merci mingi na maman de 5 maman de 5 yo tombola nganga na tombola yo Carmelia Chrissy Mboma Melvin Mboma na Luanda Denisia na Paris. Merci na bandeko soto na biso lelo pena ezali pena bafungola matoi papa maman surtout na bakala maman bochana yebisa papa vanda wana télécommande boucheté tokei a changer te ko changer busi anze sienité vous ala wana ndenge balubaka pa ya mosali na nzambe mo bwe tokutanga kombote mais lelo makambo ezali mabe na RDC tozomona likambo liboso to banda likambo frère Serge analyse na yo na makambo oyo ya consultation parce que nano liki na diamant no ate depuis ba consultation bandi comme presque na suka malgré que to moni ba lobby eleki RDC azwaki apesaki baninga mo 1-0 na Angola mettons ba yepa na biso linga to kendaka pa bato to kena mo muke kota match avant kota na consultation na kanisa match wana to molaki Félix yaki na stade ba poli baki na baona Angola Félix azaki na été baki gagné donc la nature balobi la nature ne vous enseigne tel pas eza makambo boye eza toujours mona mais tozongi na no boye na na consultation papa na maman vous avez tout sambela rapé bolingi nzambe mingi omoni Félix asali consultation quand la consultation bengi se banani abengi si tous les bandoki ya Congo Bemba, Grandoki, ba payé 250 000 €. Babengi sinani, mususu nani so, comment il a Moïse Katumbi, Grandoki, mususu à franc-maçonnerie, payé 300 000 €. Babengi si bandoka miki ba seksa bino na théâtre, o bakenda oluka baki se banganga po ba sa succès dans d'autres bino. Babengi si bango. Babengi si ba musicien o ba bomanga bino pour la succès na bango, ba sangi si bango. Babengi si tous les bandoki à Congo. Devant le monde entier. Na moi bazoloka pona ba baby sa sko Congo bien ba kamati ba passer ndoki ba bengisi bango lisu ba bakisi bango likolo donc ba sangisi kindoki na mukonzo ba pasi ba sango wana oazaka wana baloba akazaka mutaba ndundu alukuta yebe lisu ba tie na kati tous les bandoki ya Congo o ba loka na butu ba sangana na moi devant tout le monde ba pesi ba miliciens ba 5 000 dans le théâtre 2000, va passer à ceux qui 10 000 ou 7 000, 8 000 selon qui grand prêtre dans l'église. Tous les Congolais, yo Congolais, qui non, monaka, yo monaka. Na kansa, mutunyo so amune loko aninge salami.
yango lelo vraiment biso tolobi to akoyebisa congolais congolais alingi nini bapesi congolais wana omoni congolais wana oyo azolanda Katumbi bapesi t-shirt alandi Bemba bapesi t-shirt alandi Shadari la même personne c'est la sorcellerie ya kindoki oyo ebomi Congo mama suna fungoli parenthèse moya kindoki na oyo nazoloba omoi na France oyo tozali awa na Alsace soki bakanga ndoki na époque ya komoni ndoki sorcellerie so bakangi yo bakotumba yo batumba kombele bandoki na Alsace pourquoi ils ont impact en plein na France bakoma oboma bandoki ti ba français ba ko se décider ba tika kindoki ba ko na ba science to ba science ba mo créer ba verre ba science ba mo créer ba voiture ba science ba mo créer po maela butu ba mo ko bénéficier lango na moi po ba ngo ba sama na ba ngo ba zwa mbongo ba reni mo na congolais mo ka fanda mama mo ka fanda bo azu mai mo bo afandisi mai da butu butu afandeli mai ngai ni na faneli mai yo timo makasa na ya tie akotisi mutu nyonso to ya mai yo na tongo arobala te mutu nyonso to kene musala ne kokufa o tasa na bana e ba kobela o tasa libala basi na wana ba ko ba problème azu mai wana abwaki na libanda po yo gagner nini yo na kindoki na o gagner nini bano wana osala bongo so gagner baza ebele na Congo to mona bango baleki ba musicien ba théâtre ba politicien bango to ba ba mai wana pona bakanga ba congolais la lupe bala bango mais papa la biso Serge Zela Muke pema Muke maître Chouambo Malembata betango zoyo kamaloba ndenge frère Serge azolo balikamba kindoki consultation continue na mamba kindoki bino pe na diaspora. Non, mais parce que ce sont des spirituels qui gouvernent le physique. Makamunyo surtout avant que mona moi et bandaka nano na butu. Après si on voit que mona moi. Yo so mona ndoga lo kana moi. Donc ça commence toujours par la nuit. Donc nenge déjà basi basala ki ango parce que Congo est dans la spiritualité moko nenge tozo lo bawa. Batu ba kotisa banzambe na bango ça le savoir. Yo kenda par exemple l'église, yo na héros dans l'ombre aigle. Pasteur na bino lo baka nazana nzambe ni. Pasteur nyosu na Congo za nzambe na ye. Est-ce que biso to bi nzambe wana? Parce que rapport est bon, nazo kene mama pour à consulter bandoki ceux qui se ressemblent s'assemblent. Bato toi yambi wana zo mona presque waza batu ya ye moko. Bobo sanate ke awa na poto bakangi l'église mais ba loge za ouvert hein. De bandoki zo mona tellement na butu baza déjà batu moko yo omona bengi batu a vie contrainte pour ani. Ba journaliste yo so par exemple ya bengi si wana pour ani ya bengi si yote. Nga za poto biso to na poto to akuna te abengisi ba baza pembeni on ba yi malamu na obi lobi phrase mo sepeli singa bongo ba lushi mandia ta nyoso ba lobaka na poto abengisi ba onte poani poto za lushi mandia tawa ba ministre ba tuma itawa lile nyoso fachi ba kete ponani ba chitunga bolu ba chitu bolu manchamen ba kete ponani. Moi je crois que c'est un problème de la sorcellerie d'abord parce que ba tozo négliger non opinion nini place wana makasi même na tango akala nzamba za ko loba bolongola na biloko bozana ngo afanga na kwa agir toza na mboka moko na bible na lisolo ya ai mboka moko muke menyata Israël na ndenge moko bazokamwa bazungi nani roke consulter nzamba nzambe paye mukilo kola ai ekilobeta biso na armée toza na ngabite bozana ba interdit bosimba interdit bosali makamo eza normal te devant misunanga bolongwana no boye bolongwana après tozo avancer c'est même dans le Congo nzambe na ngai oyo koto nzambe na ngai koto yo ngai député muyibi ngai député maçon ngai donc tout est mélangé est-ce que nzamba kwa agir nenge osuri susu yemoko mutazo linga akamba batu na mboka wana ya lukuta akenda suko kozonga lisuni mangamba merci kindoki koti lisusu so yebisanga to avancer wana. Frère Serge en tout cas maître Chouamboma abani makambo ya kindoki pe yo poza na ngosusu lelo to mona beni batu bakufi belé lisusu tant to ba likambo ya mboka na biso malgré ba consultation ça na RDC na Kinshasa mais na beni batu bakufi ebelé plus de 800 personnes ba trouver bango baza ya kokufa na Ruchuru avion moko euti kokwea kuna ekoi se bomi lisusu muta kufi et puis ba blessé bazali penza et belé
kaka na mboka na biso pourquoi makambo wana ezosala makaka na RDC? Est-ce que kuna liso ezaka mambaki ndoki wana to ezaki manque ya musala ya bato bazodirige mboka? Mama na ngai na biso eloko moko mboka etelema banda na président Kasavubu. Fumuki mbango akufa atika fongola moko na Kulumbimbi. Na Kulumbimbi wana ba Congo ba yebi Kulumbimbi. Atika fongola na porte. Muto akizwa fongola. Bon biso ba Congo te to yebi te. To ba sala ba bana ba kolo ba yebi, même ba jeune musu ba yebi Kulumbimbi. Kulumbimbi wana eza na fongola moko eza na porte. Nzete moko eza na kati ya lopango wana nzete osuri likasa moko ekwei ba problème ekwei na Congo. Nzete ba Congo nyonso ba yebi. Bato akintu adiwana batakimbangise ba yebi. Fumuki mbangu alobe lo moko abanda kolobaki ye mboka wana feza ya libéré. Mboka wana ko za libéré. Bat ba libéré mboka wana bana bilaka. Mais bana bilaka mo eza banani? Ba fingité, ba milidiamba te, ba bundaka te, ba beta ba tuté mais batu o bato raisonner na bunzambe ya solo. Yo ke lo kesali. Mama, yo sambela pona Congo. Papa yo sambela pona Congo. Tango sambeli nzamba pambola na pambola ba konza Congo to Congo. Tango pambola ba Congo. Bana ba bénéficier na bénédiction wana. Nyaburambo, Robertwa, Zanetti, Zacharias, bango tu wana ba bénéficier na bénédiction o yo sambeli pona Congo. Tango le binzambe pambola ba konza Congo ba konza ba nani? Alexis Tambwe, ba tunyo sozo mona wana. Mais pourquoi batu ba utiliser la parole vraie te o nzamba tshakati na bango? Ezani une parole. Talandoki paloka mutu afani na butu afandeli mai alobi ke mutu tonne ta mai o ya robala te. Mais il faut qu'on contrango. Pour un contrango au kosani, au kosala plus que o ya sali. Ya simple avec amour. Nous sur ça sur amour exact c'est en vain. Yo pe folaka. Ndena bibi boy. Parce que tout on y a tepé ça melingai. Mais il faut l'oba. Il faut prononcer. Quand tu tournes au côté, c'est un oh, toi, ça m'a bien pour la règle. Maman, va congolais, va le bâtir. Congolais, semble la pour la Congo. Tant qu'on semble pour la Congo. Il faut qu'on maudit. Il faut qu'on libère parole pour la Rouberwa. Nzambe Rouberwa, wana zo mabatu. Malobi moko soka bongwani ezali feti na lola. Siko kombe ba kufi na Congo ba yoki lobati ba bongwani te. À cause d'un, à cause il y a quelques têtes. Si comme na Congo, bah papa Congo, il faut pas changer prière. Bah le ba congolais, il faut bon sambela pour la senga bon fongola. Munoko ya abim, bon livré Rouberwa, bon livré nani Kabila, bon livré Félix. Et que l'ilobana et que ramali kolopé na se pour moi kokisama avec la foi. C'est là il faut dans la salité avant Nzambe a pambola Congo ya ngona ba Kenya ba Afrique du Sud ba Égypte ba na kati kuna yozo ba wana ba Rwanda ba te bele ba na kati ata okangi ba Félix okangi ba Kabila et bongo bato ba za nsima problème ya Congo eza no biso ba congolais ce qui biso lelo pour na to telemisa peuple wana il faut peuple à la mukabi manas na mon lilia spiritualité au azana. Tu vois, peuple pas bima, il faut qu'on accepte le peuple n'engue basambela. Bah c'est Jésus. Maître, l'acceptation qu'on sambela n'engue. Jean-Baptiste à l'accepter apôtre n'engue qu'on sambela. À la kisi ba tout qu'on sambela. Donc ça veut dire maman n'engue. Pour tous on a Congo, pour toi on a Sija Congo. Maman n'engue tous on va Congo les lois papa. Pour tous on a, il faut Congolais ayeba valeur naie, ayeba force ni azanango, oh ni nzamba tchakati naie, la profondeur de Dieu où est akacha mutu. Mutu fa batongo zoko loba likambo bana nga bakobala bana nga bakozwa mayele bazo que les classes il faut ba comprendre mato ina bange fonga ba yoka ba za mayele ezo salama. Mais frère Serge tozo yoka yo mais chouamboma est-ce que vous êtes d'accord parce que ba toujours ba dans l'église té to ba nous ba sambela raté est-ce que des frères Serge zo ba qu'il fallait congolais nous surtout à ça mama zo sala bongo siko bato ba kina bango église té ba non c'est un sérieux problème vous avez raison parce que église pèse à la raté. Bible lobby la terre est mon trône le ciel est mon marchepied quelle maison bâtirai-je on anza mtazolo likolo ezanda kunanga seo ezeska na tamba ndako ni yo tongela ngai monda kanza musana ngoni tozana mote batunde bakotisi na kata makambo wana batunde baluki bazo comprendre te que nzamba za na kata bâtiment to mona kawana te
nzamba za na kata mitema batu. Bible na Apocalypse lobaka, voici je me tiens à la porte et j'ouvre la porte, si quelqu'un attend ma voix, il ouvre la porte. Na tanga Bible bande bandeliti suka. Siko na bande na Deutéronome. 6 mois kaka pota na mama. Yo kaza ke bele 6 mois. Otangi na. Limbis ba de otu amu malingara o sexa biso. Abia basisi abande li. Na ça sur la Deutéronome. Donc si vous ouvrez la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec toi, ce que fongoli mon thème, balobi bâtiment té, immeuble té, balobi pasteur té, n'importe qui, ce que fongoli mon thème, na kokote pa na yo, na kolia na komela na yo, o nyoso zanga na vie na yo, et go salam. Wana nzay mutalobi. Dédé, nous on est formés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous moni nza menenga za wana ndenge yo nanga tozali. Nzamba za makamzu to kaza bato kasoro, nzamba za te azan ndenge biso tozali boy. Alors sikoyo batu nakokosa maya biso ba congolais comme kaka je vais passer par la bénédiction de mon pasteur. Mon pasteur m'a dit ça, va faire dormir ba. Na bedga mukondi. Yiba bengana une église akenda soute. Donc ozomona batu wana ozomona batu loko ba denile si banani. Onde bazo faire dormir batu. Batu ba kula na bango ozomona bena rana bango nyo surtout mais lelo makambo abimi si lelo. Na kokora ko takolo bon. Oyi batela ba simisa ba mai na ba télévision. Basimbisa watu mote mesiko zobela banyoto za nyoto osomona est pour la ça OK Congolais esclaves, tous les pasteurs congolais commissaires congolais esclaves l'église azali bandi olango zolandanga vous êtes des esclaves même yo no que l'église est esclave à pasteur na yo oui pour nani papa pasteur alinga yeba vie na yo mais yo alingi to yeba vie na ye est-ce qu'on dit makamane ngona mutakomi ko guider yo mais leo tozana point bere ba couple be na kata on entre parenthèses la kata poto apona ni pour makamane makono ka église wana tozo kota makamba ba couple mettre tu amboma to lobino mamba mboka parce que lelo ndenge bandiko auti ko kufa ebele na non na passe mais résultat na ngo Félix photo benga na ye alors auti bali na Angola pour mama chala mona lobi aiba kité il est na yo pebi bon na minembwe il n'était pas au courant maziko il n'était pas au courant botina ki président zakani botuna ena bandiko nga pincheu tina ki président zani na ye bakate donner donc n'est-ce que Congo que mabe Félix ça s'appelle la force content frère Serge ton maître Chua bon malobi que Félix ça content mais lelo tolobit azosala consultation pour na komema Congo mais tozo tuna mamba consultation tu rambo malingi to tuna lingamba kabila lingité kabila lobby consultation ezate ye faut ba ko solana pas il faut pas soutenir candidat na ye c'est consultation et puis consultation yo so la consultation ba congolais mais tu rambo malembe to tika de ko Serge Luba parce que tension il est que makasi frère Serge malobizé pas na maman maître tu ran lobby lo mora mutuya lobby ba pasteur maman ngai to so anani yo kebisa pasteur papa ndautu na ndaku na moblana papa ezosimati papa utuninga zala kaka soka amerika abwe même 2 minutes kutaki naye nazo kwa kutute ngana yebisi na lembi na nga ona yeko yebisa pasteur yo so anaye bino bido mibali musu ako yokela yo mais maman nanga to kebisa de lesi makamba bongo soit que le joue encore toi que je le remobo aye pa na yo yo mo oyeko mitek yo kebisa mona mobali ke mobali nona ndoka zo kwa makambuti de wanto bimino na mamba ya mboka mama na toza na kati association ya social donc tozo kende mobimba pour na que le loto so mboka po et le zo bo makongo so na kata famille za bienté yeba ke toutes les familles habientées peuple habienté et mboka pesa bienté donc on dit basala ba système social basala ba aide famille basala ba CAF pour na isunga ba famille basala ba chômage pour famille ça une fois famille ça bien ils a assis communauté ça bien mboka ça hôtel c'est ça le problème on a Congo maman qui est ko beta lisola papa ya ndaku ya chambre et pas pasteur c'est quoi ça na pacifier qui nango et cet esprit au passer à ça nango mobile n'est pas ça nango yepe mbama azala ngoti ba mama bazona ndoko frère pour nini ba fandi na nuté bango mibale na no ye mwasi ya mobali baba na ko solola to sambela papa na ngaso ko makambo te benga ba ndeko mibali ba peso sécurité papa mosusu mama na ngai eza ba blo mosusu ya débité ya ke ko yebisa pasteur siko pasteur azu idée a comme na nzo do la carte église ati abwaki mama
libanga lokwa kofi oh libanga pe comment l'église oui ati conseil olataka ndenge bamama wana azolata ati abwaki mama lobi nango omona atini bapeti na ye kino bopesa prophétie mama bimi wana bo ekomi ayebisi papa na mama boya dimanche l'église nzambe apesi nga révélation moko ye nakambo eza na famille papa soki oza ndenge ozali parce que obimaka na mwasi moko ntango ozalaka jeune mais wana révélation ye ka tango mama alobaki mama pa bosani ka ye abetaki masuwa ye te passer a développer ngo sikoyo na système mwana mwasi na jeune wana obimaka na ye nde sikoyo moto asala makambo ndenge omoni okoma faible boya dimanche boba na prière vendredi na samedi dimanche nzoka na wana passer azosala babouteille na ye wana basénégalais azobalisonka boye atote abilaka kaka ayebi ke dimanche mwana leki nanga moko dilo napesi ye mbote msanga atote eza soki ya bape baomela ngo mimi mibali azobela kaka boye mama na ngai wana so makambo esalami babengi papa bana mama baye bafai na salle d'attente pasteur akoti bon les saliers est individuel à séparer bino muyo yoka makambo na ye ubutandora makambo na ye muto mtako tubela devant passer mama tanga koti bwe babeteli mama lisolo ya Eli na mwanda nani na général nama c'est qui sukula na maiti mama kwa yake basa maizo c'est là on a bisi la tabaroba pembeza yo moko la tabaroba pembe okota kuna olave na mai yo moko sukula na mai tango sio sukula na mai bebiso protocole biso kota biwa passer ok sambela ozana ni na roba pamba la sio za eloko te passer abeti sukula lisolo Eli ndenge Eli abikisaka mwana wana munoko na munoko maboko na maboko buzota sifa no maboko na maboko makolo na makolo elongi na elongi parce que azu huile atie mama na mbetu na bango bazana wana mbe mbeto baba masela bato bango bazana wana bureau na bango bazwa mafuta na ye wana asambeli mafuta nguya action abwaki ba parole abandi comme na makolo très bien parce que aussi mi mama makambe baby papa kuna 7 minutes 17 37 24 mère a 2 minutes kuna 30 minutes makambe changer papa moi il est dans le bureau dans les colonnes ba faux plafond papa m'a dit attends qu'est-ce qui se passe là-bas bitumba papa tiaka AVC car pas avec quoi ben allez expliquer bah tout si quoi il s'en Adam pour pas botola pouvoir batoucha Ève na mbebe batilelo si quoi yebisa ngai mama na ngai buzo sala bongo mama n'habiter voilà ce qu'on faut ya basi mais yo kebisa passer pour ni passer ça mobilité maître Chouamboma. Moi je crois que on a tout comme na domaine moko oyo na linga ngo trop pour ça domaine moko za kamwa makasi mingi moi ça za victime na makambebele moi ndio tobet ndenge Serge frère Serge utali solo aw au moni moi ça za na vide moko banda nzamba sala ya makamanzambe so mutu eleka na makamanzamba la télé cravate na vie claire bo il faut fuma makaka parce que vide on eza banda l'éternité siko bakoka kwa escrogne soit côté la ka parwana. Et puis eloko zo pe biso ngana to ba basi parce que balingi ko maloba makamona bango mingi pa pasteur pa sena nzambe. Alors yo landika frère Serge ki. Tena zo ba tenga zo basi baza victime. Ya to mibali nde bazo sala. Mibali bango papa. Ya bi mibali ba victime po papa moni po moi si mtameke. Basi baza victime. Ah c'est bon, ya pesi nzala pesi no makambali. Yo ye. Omoni nazo so mfano na Bible. Yo ndi bena Abraham. Soko ayebisaka Sarah ke nazo ke no bonza Isaac oyo. Ya linga bimana Isaac ke na. Jamais. Quartier moringa ba bete tata ndoki ndeti la Bible place les linga sauter. Mais alobate parce qu'il a gardé quelques secrets. Au monde de relation Samson mutamakasi ko le gabiso mutam o le kiso na muki. Tanga aloba ka na Dalila ngo ba de ka yo bole kwa yo egle. Muki. Aero da no ba problème. Donc mona ka Dalila zaki muki. Mais yim ta sotisa physique la muki le. Donc bana basingele ko na kondali bango baza victime face à baguru wana. Église ça na likambe ba ndenge spirituel ba comprendre eza ndenge nini ngalelo yo koza na problème nani église oyebisinga ngana za na problème tel bo ngana za pasteur na biso ngana lobi on na sina message na église ça ne va pas na bengi Serge
Serge Aouti Bruxelles na pesi to benga ngo échantillon ou bien mi chopo to za l'église frère na sœur na moko mona aigle Gisèle boy au mona ka frère na bandi abandi ko to kaka rianda papa ngapela ko lelo na langa ti do sisa na yibi na rianda baba ya ba shabar so quartier na ok rianda bobo shira ka baba rianda baba ah bon donc on comprend c'est le monde si goyo ayebi si c'est ça goya abetika wana ke abando sembe lo kuta petit mo est-ce que na sala to na ser moko mona Gisèle muté me betu les gens beaucoup de 5 Gisèle déjà kosi pour na kata église beaucoup de 5 Gisèle ya betika Gisèle mo pa yebi ke e ko zoyo o mona o ser moko Gisèle auto le kana ba problème ti songolo nzamba zo tali sangai boy na boy telemisa libo yo faut telemisa pour makambo akoloba oyo lobaki me obunga ki yango apesa ki italatala taba ko beto boy nambonga ndako ekobima nyonso boza suna nina nitena okolozona découvert siko mabe ndenge frère Serge alobi mabe ya mama eza wapi to mabe ya papa eza po yobi ba papa mabe ya mama aza victime ya ba pasteur ya mibali ya bescro bazo kasonde muto na se confier na ye aza muto or que bango bazaka toujours na marteau na épée ayaka wana pona kobongisa te tala ba pasteur wa bongisa makama basi le babota na bango maboto na bango mibali epele mama to kene kutumula ipamba yaka na Saint-Denis na la briche soko tali 50 mama okomona ki bazaka victime wa pasteur ese no kutu kama grave te ya kotala yaka kaka na Saint-Denis na la briche okomona ngo donc basi nazolo bana bango na elmo yango na lelaka mingi pona bango parce que bazo souffrir banda l'éternité moi ça za mutu ozo mériter sengo moi ça za mutu oyo abotela bino abotela no biso oyo bino oza na exercice ya aigle bino do boti biso o melisi biso libele tie certain temps o la raté pona biso pam classe o encadré titi akomi mutu ake akobala kaka mwasi mais mwasi kaka azuye lisu na vie na ye abandi ko déranger boye titi bokolo ke na suka donc mwasi kam taza na valeur parce que tango na mona ka bazo nyokola bango boye na bato yo moi yango na taka na défenseur na bango donc ngave na za boye ba papa kutu mu a kolegesa te donc frère Serge Mambolobi maître Chouambo maza nango raison aza nango d'accord te parce que yo lobi keza basi ne mutu baza mabe po basi mbayara na ba problème et pas ba pasteur mais tolandi ndenge maître Chouambo malobi lelo na poto ba mabala ezovanda te to koti na likambo yango nanu wana po komona lelo basi baza ba impoli mibali baza ba impoli pourquoi tolobi likambo ndenge wana totali likambo ya mama na biso tchala mona o mutu nyonso azolobela yango lelo eza na réseaux sociaux parce que biso bakongolais tozwaka te so tozwi komika yango ayembi nzembo enzembo wana esali scandale commentaire à frère Serge pour toujours eza basi déjà mama tchala mwana bote mingi siko zali nakanisa stratégie ya musique ezali ke tango olingo sala album faut sala boom na problème moko x donc mama na ngai eza na stratégie donc eza stratégie donc mère a une stratégie pour na ateka fa betelo moko boya boom pour na album ne met base lango basomba donc anime finga ma pona eza boom ninga za la monde entier ba otanga kombona aibika oteka donc eza lango boom donc si ko to zongna ma ba mère ba mère ba ça ba problème na ba parler ba mère ngala zo tala mama zali flair mama zali flair oui même flair elumbaka sola kitoko flair so poussé pembe na flair faut ka sola kitoko faut mona ngwe lengo simba flair o tena zolo boy buna ka fa sim flair musiko yuza mwasi uzi ba meshi belo tina mutu bozola na mbalo na ndako boy meshi solo yuza mwasi ozoloba na munoko no tango fungoli munoko boy solo mais pas quoi personne besoin ngeni tozonga tokile malembe tozoyoka yo biso to yoza mwasi Chouambo mazobongisa yoza mwasi o matina tala omoni o matina mbeto mutu tango azolala mutu omona azo respirer mutu mundo keza rafungama o aza pembeni pa lali pembeni soka tie pembeni boy aka sikoyo mutalala ka brosi minute avalala yoka sikoyo solo na ndako sikoyo zwi psaka sikoyo mwasi na yo mwani solo mwasi tango bimi libanda solo wana egotikalo na nzoto egotikalo na kati tango tambo na ba métro tambo na ba transport commun tambo na musala il oyoki solo mususu automatiquement au comparer solo wana sur la mwasi na yo mbamoko moni mwasi na molimo o tambo na ye yo moni batu mususu momina ngai fanda aleki yo donc odeur koseka kotambola misu kotala mwasi ne ye wana
sikoyo mama ozwi babiloko oyo na tofinga basite tozopesa conseil mama aza wana akusani kaka pembeni boye oza na mbetu boye mapeka deja solo sikoyo yo mobali oza na ndako mwasi na yo okoki na kolakise sikoyo basa bongo omona mpe soki afungoli munoko boye yoka maloba ali kofingana mama aboti yo abandile mama na ngai bamibali bazaliti yo bala mwasi mobali mpe na nazo bamibali oyo baza honnête bamibali mosusu na ndako tikanga na okotela mbai nganga basi yo loba na loba na basi na biso pourquoi to komi bongo okoloba na basi ndenge wana te voilà sikoyo mwasi abongo basi yo apo ya biso ya poto ya congolaise mama tika sisa mama lo mibali na zongi na mibali bien basi abongo bazali ala poto baza pe na kisasa baza pe partout que mwasi faka attirer mobali na ye fa mobali na tamulaka na solo na ye mais mobali akomo kima bambai musu hypocrite akoloba mwasi te mais non mapeka no ezo bima solo moko boye to munoko ntango olobaka sokolaka ta munoko bagaz eza mingi alakezwa libanda ale te na lobi te akilozwa libanda sikoyo ngazoba sikoyo mwasi abongo na kati ya ndako aza maloba langai soka meko sasa mobali la banosinga la mama aboti mobali nani tu yebisa ngai libala bongo po mwasi azali mutu afanisaka libala donc yango ezopanza na poto yango ezomema bali topanza na poto maloba pas mettre en tout cas d'abord bamibali baza obi manga musere jalo epesi nga kanda makasi pourquoi parce que bamibali na poto baza d'abord très impoli koleka même basi wana et puis makamba soin mwasi il y a le moi ça a fleur na sepeli ceux qui moi ça a fleur il faut entretenir fleur tika moi ça nazo ya makamba chala mwana yebi pourquoi mibali impoli kasi to par rapport à mobali impoli ya mbujima ya utofinga chala mwana yo tana na mobali ngo bazolo ba mbela bien tana na mobali ndengo wana tes frères sœurs j'habite dans obis wana 15 wana na baba na yebi to wana benaza o bena muluba na ya akabe ya kamwanga pourquoi finga moi si na degré oyote mama mobali ko soka linga neka mwasi te koma koluka ba problème ovanda mwasi ça fait 2 ans yango 3 ans oboti bana mbale misa yo kasi solo wana te ovanda ki na ye ça fait 4 ans 5 ans omona makambo so te kaka lelo pozi musala pozi mukando su permis mwasi na ko mona makambo et d'ailleurs mobali c'est insatisfait éternel ato sukoli manzaka ato olengula ye akoke na ye kaka bongo yebisanga ba mibalo nyoso basala divorce na poto basala ba makama la muke frère jabi po basi baza salité basi baza salité mama ba mibali bana ba gafe mibalo mono amona ka obika po basi balinga koloba te ba mibali musu baza no mona sala kana kaleso moko 4 jours ala tia ona liboso ala tia ona sima nga ye kola na mbeto musuku tu mibali musu mona ake toilette obi mundele bato baza na chance ko mana mindele na pesi ngo mbote mona mundele soko akiata na butu ko suba aende ko se soulager tanga zo zonga boyo ka liboso fa sukola maboko il faut ça tala mibala ba congolais kaka ninga ute kuna na masuo mso si masuo po mo sa mona te apangusile la bakola na ai amina ila mbetu siko zela po mona et puis mubala congolais asanga tendresse mundele afa abimisa abima asala baba couvre feza na parler na ndako ebandaka na tongo ezaka nonce on a beaucoup de temps sans tendresse d'abord ba ye bandaka na tongo hymne national tangi beta couvre beta bandaka na tongo mundela va momona isi moi sina moi bisou et moi liboko na sima paf déjà il a kisike na butu et koinda biso jamais baba mbala wa congolais ba swana na moi si chaque jour na butu kwa pusana kuna apusa na ndenge nini o to finga déjà ça mbala aza moi ya niveau na yote aza moi sa jar na yote yokuto kokana ngati boyo za nani oui fa kokana yote boyo za mbai na yote siko na butu yuzo finga mwasi wana za salite aza monoko solo aza na makamyo su ya mabe siko na butu tango zoya sama matako lwata chéri na ngai nini te et puis okuto déjà drapeau déjà les autres de la makamyo aba ubela kapete ba soko asika wa pema tala libumune na lobiti na lobika katane ezala siko muta ndengo ça commence d'abord d'après basi bazo souffrir na mboko mama bosa kana te basi bazo mona pasi mama ba mibale bere baza bazo nyoko la basi à partir ya makamba ya ba famille na bango non en fait c'est pas que basi nyoso to lobi ki baza ma bala muto majorité boli basa poto bazaka mala moi ça poto pas raté to lobi basi ozo auta ça mais to lobi sikoyo to lobi te que to lobi voilà et ça la kati ya basi to mona ba cas isolé toujours mais non je suis cas isolé mususu au moni ndetinga bona mobali
na palais tous vendredi tous samedi dimanche ngam na la mak mère fana occupé ba petit au sel marabutu banine OK na ça va marcher na ça ba wenze na ti banine mère na zoni ni zoa bokine château rouge ni ndata ba mweza kuno ki ozuye tu vois ezali mais na zo mona ba ka isolé mususu oya basi bazaka nango otozo ba parce que toi la pour ça communauté biso changer to finga mutute mais tozo ba ka il faut communauté changer et on il faut toi attaquer famille changer communauté changer maman bino basi mususu bozali moi ça fongoli téléphone basi le ba comprendre ba téléphone mi balé moi ça na makango na parler na kata ndako ya bobali na ah azana makango na ye azana matu bazu solo la meloni esali pour moi ça na makango za yote siko eloko esali pour moi ça na makango maître tu a olobango a olobelo ko nese pour maître za makango po ya za na za ba maman nga za ba papa ba tu vas comprendre déjà tu le gars tu vois parce que tu mets à ce qu'on déterre si nga za ko ta ba ya ba père na ba mère siko azana des téléphones na téléphone na ye problème nyo sur le calendrier quand tu téléphone oui écoute ouais na écoute awa nani abano beta Jean-Pierre asaki boy ne kwa Jean-Pierre ya na ndakuti ne ko ba dali bayati o uzema munga yaki boya ko lala alingité façon autorisation abi manga na lobby yo lobby tu ce tu mobile na yo est-ce que tu mobile ki non mutwana roya ayaki aroya toi roya ngala kolambati mère alamba fumbwa mère alamba fumbwa fumba tiaka mwamba ibia ya ta fumbwa musaka bebe baka po yebiki samedi bapa ba roya batu ba ya tia ba fumbwa na musaka ba lia boye pwa odoko lia ngote otomona basha bongo na libala bazali siko mobali azo fana kana ndaku pona bana bazali mwe bakabona société azo supporter ba biloko na nyoso mais on a tout basiko mambo ka isolé basi mususu basokola bien té basi mususu bazanani ça existe ils a les africains mutu andi akunda basuki ba brésilien suki 6 mois dans la mutu akwenza kaka kwaka soko pousse sur la mutu boy donc sur le compte na mutu ko elo yangi ça solo té frère je kota na mutu té na té na mutu té na lobité ke ya yeza solo mais siko yebisa ngai azola apela mutu kwa sani après aza mobile na mbali pasa pour ça sala moi sina pembeni mais ceux ba yebisi donc yango sala bino mo pour ça moi sina pembeni no ezate pona bon te bisote eza ba ka isolé yango moni lelo kasi bino mi ba voilà eza ba problème oyo na kati ya communauté na biso ya ba impolitesse ya ba ndeko na biso basi maman ba mama bo changer so kia fungoli ka munoko moni na ndako no ba 18h a été tanga funika porte yango nga ebité uyo ye ero ndenge nini pona nini oza wapi moi sino abenga tunio oza wapi atoto papa boni bonjour boni musala eleki bien non ofunika porte boy o uti wapi baby senga ki ba mona ki una nani yo saka na ngai uga ver bois bana pale mère tout mona lelo eloko eza la communauté facilité ya ko beta ko bunda bitumba eza mingi pa basi ah eza mingi pa basi omona pe mère eloko ngai eloko esala nga pasi eza nini eza ke mama za compte na ye nalandaki maître Chura mukomuso azoloba abi amona bato bazobunda bazowela mbongo akafi mwasi na mobali sikoyo maître Chura alobana na kote wana mosusu ngai alobi na kote oyo sikoyo tozongi nano mbongo akafi so bato balingani bakoyi mutu moko fo bazala compte moko ti fo bautiliza mingi téléphone moko tu vois banuméro moko ozo utiliser mais compte ya mama likelemba bayeba kutu mama mbongo wana ti mbongo kaka mutu ayeba mama mbongo neleki nazaka na kisasa mama somo lupango na kini mobala yazaka na ndako ayebi te yoka likambo mama nanga mama somi atini de voiture na kisasa papa aza na ndako ayebi te toki ne wapi mama nanga dimanche na église nzambe ndimite lelo esila meta chura mboma to peso maluba moi je crois que pose pour exemple là non problème ça que ba mibali baza reconnaissante na vie o omoni na vie ya basi bazo sibir makamunyo surtout na landi ba ponyo so ndenga lobi na banda ku basi ebele ba koma dictatrice pona ba mibali ba komisa bango ndengo wana
oyebi mobali tellement ozokisi mwasi trop osilisi na elengi ya makambo yango omona mibali ebele baza aza libanda omona gentil amoni mwasi ya mutu so azolekoka ça va toi comment tu vas oh aigle tu es trop belle na ndako na abimisa phrase wana te mais libanda azolinga asala assembla wana et puis ngai na reprochaka bamibali mingi omona lelo mona mwasi nakomi mwa munene ube mwasi nakomi mwa libumu mwasi nakomi boye balobaka na mwasi boye ndeko nanga kende okota na fitness moko tofuta mbongo osala mais directeur bandi kotake moko mona mwasi nakomi munene ndenge wana mamusu po aboteli bana na césarienne parce que biso no biso no ma césarienne te siko mobali tellement aza mayele te au lieu à comprendre pasi wana ya zomona ka onde eza normal OK mwasi kako mona na ndako yo mona ka mabe wana ndeko nango zolanda de partout zona no mini jeep là tu sais ninge ba petit biso na ça va toi tu vois comment tu wesh tout ça nyati se mo loko moko boy na likolo chai liboso yo za na sima mama karaté na boxe ko bima oko bunda omonika mwasa za na olanda nga siko yo ndeko zo na kolonga no sente vanda wana vantile dictateur soka mama wana ninga za wana là tu sais bien chai liboso ke na yata na garde du nord garde du midi tika yo landa kana sima omona ndenge sollicitation ozala okobunda karaté kobima na box na yo wana parce que on sous-estimé parce que alambelaka yo parce que c'est la ko ba service à butu mobali aza très ingrat ko sakana te parce que belo ko mabe ko moi c'est impoli azalaka te moi c'est azalaka ndenge mobali azali mobali mso finga mwasi one mwasi na yete one kutu ayebi yete mais na butu ba ozana mbetu moko quelle sorte mbala ndenge wana et puis mbala lelo balingi ko sala te mbongo kafe ninga utesanga mbongo kafe za mbongo normalement kafe za mbongo mo allocation familiale pona ngai na yebite na raisonnement na ngai eza mbongo mo ya kalokola ya bana ngai na mona mais certes ba point monsieur ezali ke lokola eza mbongo bana boko ko yebe zo sala nini bino nyoso te pomba il faut ça nan so ko vision scolaire mbongo bana teza ya bana itigar bitumba kuta ya na ba mbate bi mapona mbongo bana so compare e comment mbongo mutu suko azoka carte suko mbongo komi 0 heure ngana la kamera ai singa bi masala ngai sakana ke na ozela ngokula na 0 heure mais na bi ezala nini ponga na ebide ko ta tende lengila te siko lo ka musanga ba bagar na banda kutu pona mbongo or soko zo sala normalement moi c'est zo sala bozo sangisa mo bozo sangisa soki ezalaka bongo bozo la kutu bien koleka mais tant que yo zo sala te ozo olingo sa to zimbongo tiena makama mbongo wana yango omona ba menga na zala camarade moko auto tonga ndako sa moi sino babotane bana 4 ya zo mbongo alekisa mbongo akafeleka na konti na ye atonga ndako moi sa yeba te mais maso akufi mais frère c'est j'avais que moi maso akufi mobali maso akufi kuna kishasa oyebika debino ozaka volala roda l'ombre mona ozosambela kaka mobali na ngai tomoi na pasi nzamba sunga sombala zosala zoka ne mobali azomona mwasi onde suka na zoba atongaka pale bayebaka te bu na kidiba boye ndenge ezalaka bakisasa na batiaka baéchafaudage banzeta mabaya mama na ngai nayebi ndako te maso batakwiti atongo ameli zodono aye komata likolo ndako arate na se bi sur place babuka ndako babenga siko boye mobali aza na mosala bazwi mwasi alo muke banekisa akoyeba teke botonga ayebi teke mobali asalaka bamafia abonesa mobali azwi siko alo wana yaya te ngai mosa yaya ndako botongaka wa maso akufi abo ndako yeba zwi na oje po ayeba ndako yaya tongaka wa ekomaki na suka maso omeli masanga tozakolo balongola ayokaka te osomona mobali pa ye akomi na ndako mwasi pa alambele comme d'habitude ndenge basi bazalaka lokwa baangelu boye encore mwasi soki alingi akomelo angelu akomiselo makambo nyonso mobali pa ye nakisatala na avandi ataservir ye pa avandi tala mpe batako bakavantara pa ye na télécommande alongoli chemise mamosu ndako lete ndako ya bato akima bana na ye akoma kovanda esika bato mosu babeyake tata tonton bokosouffrir toma moto akima bana na ye ayebi nde baliaka te alalaka epa bato mosu epa bato aza ne pa lese aza mpe na bana na sa moyo oyo mama mbeli bazosala bakatastrophe moko ka te yo kokondima bana esika balala koyebi te mavanda kote mosu mpe na télécommande kabo mwasi azotuna ye papa estce osalaka ta maka nani so babétise aboye nani alingi biloko aboye te makambo natikina mama bana ngai yango tala babétise tala nde bazobengane wana après wana nzoko abika batelefone na resema pak bachele voile kino ndako maso akufi mutavandika nyo tikana biso mbala bit mwasi ese yebisela nga libanda zo biloko bima siko mutane so abengana lo mwasi za mabe donc yango na batiaka bango libanda be biso atokuta mwasi héritage batakala ezalaki pona nini comportement ya mibali base mama mobali so azaki binda koy abimaka ndako vendredi azongaka lendi mutani ngo ndako na ofanda mobali pena bibinda ku vendredi kibinda koy ayiko tonga lendi
ayebite bana balalaki ndenge nini est-ce que ba congolais zo abiso mibali ba kenda ta kotika bana classe même ba devoir bana ba yebi kuna yebi nga na seka mo musu mwana nga tenga lo bisilo mo pardon mwana nga singa il faut que notika biso omoni nde bana bakenda ba nina bango bakenda wana bo kenda na karo on va accompagner bango mama na kenda banda tongo ti ba 13h ngabi tata zero Alex atala makambobo ndenge kotela bazamba bana na randonnée ba matela ka ngai bo ngabi tata tika saturu je pas mutelo balia malangwa na ye na tilapia on va na makambo yo sakala bazairo akere voir la garde militaire voilà ba congolais baza ba mibala ba congolais baza basi baza ba victime basi baza ba basi qui être qui toko moi si soko lingo ba mibali bali baza la baro balite moi ça za la reine pour l'année oui et puis azorobo asombel moi si sukine za sukina moi eza ça été ya soma on combien de fois banda moi c'est la vanda ozola nanga combien de fois sombele à temps plein ya lula kaba surtout bata théâtre moi c'est théâtre ça va y kabelo mais kasi basomba ngo soko sombeli mama ko c'est ta fait fata moi c'est na za bo azala mais balinga ka te basomba kande olinga wa frère Serge en tout cas toké pénato de go o émission to tia moi pause to continuer semaine prochaine comme vraiment na kanisa ba mesana na biso na biso parce que le quoi to na confirmant tika moninga pas loba tika na pesa na ba annonce po yeba ke chaque semaine ba mama ba yeba ke na sana Serge waki mate ay ko lo mapa ya ba mama zo ba na lakisende ba tata na sabu sa ba na mbogo vraiment frère Serge makambu o ezali eza mamba communauté eza makambu ezo leka lelo na communauté bozana tuna bino mutu na frère Serge pona obanda pano poluba bolobi awa bozo ba mamba basi ndenge basi bazo sala kota mibali pene bazo sala mais lelo tomoni biso nyoso tout ba congolais tozomona situation ezali tant sous côté ya RDC mibali nyoso misu na bino ezali na makambu ya mboka ndenge za kokende même basi pe misu eza mingi na makambu ya mboka ndenge za kokende est-ce que okanisa ki frère Serge likanisa malamu eza que basi na ndako pour ça bien il faut dialoguer entre moi et mobali to mutu na mutu azaka na côté na yende tozo continuer kotala kama makambo eza koleka tomso na mboka en tout cas maman ba question na ebangisaka déjà likambo oyo to lo basiko OK moi c'est quelque chose ça pasteur makambo ya papa ça veut dire dialogue exact dialogue ezali très important na kati tozo pesa image ya makambo ezala kati ya communauté na biso côté ba papa na côté ba maman aussi longtemps dialogue exact entre président na premier ministre na ba ministre na epo bana ba ministre maman ça quoi premier ministre pour papa ça quoi président il faut dialoguer ça la pour gouvernement wana etambola bien donc ça veut dire que dialogue est important et loko moko ba la solution sans dialogue na famille ezati quel que soit les cas sur on moni kambu que non maman comme na bipoti même pena mboka ezandenge bon maman comme na bipoti papa nani abengi maman ebisi maman eloko sali wana na monango eza bien te voilà na rejoindre mettre et puis dialogue ngo na zoloba mobala bimaka tonga zonga kapoko eba na boko sala dialogue lerni ayena butu très fatigué soka sale et puis mobala zolia azo senga moi sala mele semuna iner nantaka madesu na deneke mutaninga soka sala li dialogue ko ta atondi makasi c'est ça et puis asa na raison dialogue ezali tozaka na dialogue na duplicité à moi si na mobali et puis bango bazaka dialogue yoko na mutu dialogue nezaka moi si face à la respect mais mbongo bazaka na compte mon côté moi si face à la dialogue moi si azabo ye bango dialogue na wakala ba parti oyo ya sepelisier mais oyo ya mobobo wani palo ba ke bon yusu mona mobali azana alobaki basi bazana des portables mobali musu azana portable ne na Facebook na azana 5000 basi kaka pe ota mbali moi ça yebite alobate mobali azaka abo soki moi si na a changer tela biso na bando kaka bo utu sele bando changer ma position ko ndenge te kotola na rejoindre les choses parce que non kotola na rejoindre baya ba toi mona azana téléphone ake sokola azana téléphone vraiment abimi atiki téléphone na boîte aux lettres akangi yango atina boîte aux lettres et moi qui take boire poubelle ake boire poubelle na 20h nzo ake solo la camarade oui communiquer na couper au cas ça ça boire poubelle asa zo et puis soko lingo mona ka yaka 20h comme c'est kaza na sa voiture ngamo tika na terrain bino pe sala na voiture mona mbala ye akomi ola matafa na voiture au sona banane bakanga bango ebe na voiture mona zo sola ka boye bakangi petit na mo za na lio matena moi si ne pas kanga ibo fisto ah siko benga moi si mususu na appel vidéo ça na boye moi si nzo na sima aganga ambo oh non
pardon ndenge camarade moko ya maître champion kandi na pesi mbot akende ko kota toilette na portable koi na toilette asa kota ki portable landi la sim o ko portable to o ko boka mai kende pe moi le kana biloko les ati mais tu as moi je suis qui ça pardon frère Serge pour la lelo parce que va bazolanda nakatisa maman papa toi ma communauté faut soit makambo eza Congo fait changer. Congo fait changer, il faut la famille changer. Pour la famille changer, la communauté changer, les mots qui changer. Nakansa, exactement mututo la conscience barambo tout le bien. Tu vas défendre ma maman, on va défendre ma père. Pour faire qu'ils aient la bonne pour comprendre l'idéologie des autres. Et ça na suite parce que c'est aussi la. Nakansa, tous après les comme la biso les sous. Voilà peuple congolais en tout cas émission moi aussi ça on boizate parce que boza malo bébé là le ba frère Serge les loba ndé coton bazolanda yo to que to retourna te mot de la fin pour to komina sukate suite ezali kasi makambo ezoleka na communauté na biso ndé tolobi tozonga muke na RDC na mboka na biso situation ndenge ezali grave est-ce que ozokanisa ke makambo mtezo sala ke mboka na biso tambola malamu te. Oui, makambo wana e boma Congo parce que les reportements mondele azo fonctionner makasi ba sala ba aide belé na famille ba tia ba système social ba tuba ba solo là en fait ba kenda na dialogue mais tu fana na poto te frère donc le bindé ngona mais le bi bien te voilà pour tu fana na poto te na to ba no mundele ko na mboka na ye ninga salango d'accord voilà mais oh yango moni biso siko na mboka na biso donc tout ça na problème dialogue ezati dialogue aussi longtemps ezati ba solo raté ba kangana ba kanda au mona mutaza ba couple ba solo la kate ba vanda ndako mo mutamna ba ndako moko maki o maleki o raba mais bazobota bazobota na ningo na bota ka mwasi iloko to kamusa ngai babota atteint basi babotaka biso ezaka mutalinga kele kisasa zui papier size na château rouge papier divorce pasa la ngona ah bon divorce akila kisana kin je suis divorcé na mwasi na ngato kabwana toza séparation du corps pasa la ngwa musu na garde midi na Bruxelles wana yango moto kena rona kisasa mbali beba kenda kana ngo ah bon est-ce que mobala basi to kisaba bika ka osai yo mona ate kuna zaka baza divorcé et puis nazo senga na batakisi bana kisasa bazo za victime ba papa ngo ba beno ba ku service na sekadana o mona basenga ka basi kisasa bolumbu pona ni ah na ba nini ba sala kana ngoni yango bana opa komo zelango bakisi yo kasi ebela mibale mo mitu eza malamu tawa o mona makambezo kasi ba parti ba photo kisasa mwana okenda betize ke na photo na ye à travers photo tango mona ka bona ndako trouble koti ba penga ndako zo comprendre ta zo komela ba 86 na balabala kasi makamona kitoko bande kona nga basi ba mona bo ba yo ka te ba pusa kasi ninge za wana o mona ke ba ndeko na biso ya basi akeki sasa akizo mobile wana ye na yebi fini na zala ngo kuna te aye na mobali awa chena ndaku azana bana na ye azana makamu na ye mais azu mobali wana ye akipara même pas bana wana po bana na ye ta alingi bango te alingaka mwasi bana batanga ba classe akipara te bana basamba nini ba akipara te yo mwasi okomolela tala kutu tala mobali wana akumo kende pas voisin amo ke tonga yo mutu ye mutu mwasi mutafuta mbonga ya mbalo wana poto mobala ngazo tonga ako tonga sikolo ona na dako na basi na mibali bato bengisa na poto mingi basi mbabengisa basi basa ba victime surtout bata théâtre ozu du check ozu ans ozu la tela kaka mulongo na nyoso tu wana basi bele basa basi kasi yango na zolo ba victime kasi basi wato kende ko basi ba bengisi mibali na poto mais to ba bengisi bango na poto o mona ke mubala balukeli ko na zo balukeli mais parce que dialogue ezati parce que to ko na système de dialogue donc yo tiki mobali na yo awa problème obo wela bobongisi te batu ba rozela mo bike monsieur talaka mama na ngai mama ya kezo mobali na gisasa ayela mobali awa mobali wana awa quand même tala ba surtout ba mobali mbala ba tsundula bango ba kima bango batu bazozela suite à siko tango mobali wana okima ye ba mandaka ka ozule ka ba camarade na ye lingo tika te donc ayebike émission lekelengi bandeko to continuer ba na semaine prochaine bolo bato pesa bino 1 minute oyo boko yebisa nini bolimbolo ba lelo pona lelo po to sukisa na kanisa to na forum forum moi tout ça la boyo ki sango nzambe après confinement tout ça déjà minute vendredi ou l'équipe tout ça qui ba vidéo conférence premier contact ya bureau équipe o nzambe mo raponi bana o bazolela pona mboka eki mutemo na bango zozoka pona mboka nzamba poni moko na moko atuti bango bat basangani eki vendredi dernier tout ça qui vidéo conférence il est qui toko na koma nzamba ku mesama
lelo tolo baboye papa bapaye tout bobengi o bozo leka susu te ndenge nini tout travailler fort mosala ezali il faut tout ça faire moi là biso to sala ngo donc ça veut dire que réunion mutu eza vendredi bandeko bazebeli bato bana nzambe basangani nzambe akopesa mayele pa bato o basangani yango bako travailler le quoi comme on n'a jamais travaillé donc vendredi mutu to la réunion to préparer ezali nini ya fondateur nini celui de ba fondateur baso sangana to préparer nyonso pona batu nyonso bakoya batu nyonso to bako sangana pour makambe ezala en bonne et due forme donc makambe to lamba na Kremlin do benga mo Kremlin téléphone ya wana voilà. Benga wana donc maître Touramboma papi Gen et que ndeko nyonso surtout baza na colonel de Azakuna na Scandinave na ba mama na tout baza na Bruxelles nzamba sangisi bana na ye nyonso bazo sanga mama Moussa zo sanga makasi papa na ngai ba peine na bino komi merci na soutien nzamba zo sangisi bana ye na kanisa très bientôt et loko sama à la diaspora comme on n'a jamais fait et que salama awa na diaspora. Ouais. En tout cas, mot de la fin, que non, à bientôt, tout ça, on a vu surtout. Tout ça déjà, donc, toute l'équipe est déjà élaborée. Moi, je crois qu'il y avait des erreurs. Bah, tu belé, bah, que le combattant, le boti sabasia, bateau, abouébana, combattant, puis abotama. Mais bien que vous sepez là, vous avez bah marche, bah, misou, bah, comme il linga linga, comme ma cambe belé. Alors, boti kasiko, to me ko ça la structure à sika. Donc, ko ça la bande ko basangani, ceux qui boko ça la makama marche. Boye 14h, 15h, moi, to bengani bino ya ko bengana. Zonga nda ko ngela mafanda ko nayo olia ko lekisa katambo ezate ke oluki ba problème nda ko nayo po ya ko kota na kaba marche ya ko vanda ti olugola suma mobulu awo. Donc je crois il y a des choses faut total ngoto bongisa ngo po papa ba lelaki ba mama ba lelaki yango to sali to moni ba erreur anyos yango nouvelle formule eza forum o ya ba guide eza toujours ko so ba leader te toujours biso ba guide kaka ne kada fiaza ko ba guide po na Libye donc po na a Liban c'est sacrifié po na Libye donc biso pe ngona ba mama ba papa merci na ba biso la biso merci na yo moko Aigle na pesi mbote mingi na kuna sima Kati la fille de grâce mbote belé place aux Holanda biso mbote belé na yo mbote belé na maman de 5 na oloba mingi te Carmelia Chrissy Mboma Melvin Mboma na Luanda Denisia na Paris et puis pona suka meta chombo matoso ba mama so kaka olingo ko meka ko to ba miba ina kisasa te soko moni awe simbite ke na Belgique soko bise ke na Allemagne soko simbite ke na Londres ko meka bande ko wana te Gisele Umba Gisele Umba Nakone nanga ya diama Gisele Umba Nana troublé au mon amour. Merci Gisele Umba Diama